wata limbo te na bino bisika nyonso bozwami bozolanda magazine d'information générale autre ben grabongo lokolo plus et pesa makepa ya ngai moko Fiston Pelende tata ya Sedek. Tozali na esengo to pe mawa ya koyamba ndeko Lolo Mampuya analyste politique oyo amesala bongo koleka na émission oyo na vandi ya benga rapidement la bozali wapi ya kambango bango pour la zema koloba assez concernant attentat oyo leki ezuba ndeko na biso ya mboka France mingi na Paris na Bataclan sika pi bombe betaki bongo na kati ya lopango ya stade mulipele beti na concert ndeko Lolo Mampuya azali na koloba assez concernant attentat wana par rapport à l'ingasa la parallélisme sokina kamnini yemo kwa sur place na biso awa boyo kaendenge akoloba papa Lolo Mampuya boni yo. Oh, ça va. Au bengi biso na lombango pena to ya na koloba pour l'attentat oyo suba de la France au niveau kabula ma wana de la France. Bien sûr, il faut que Kabula ma wana de la France parce que bon la Bible dit hein ole na ba bazoli là aussi prépare na ba aussi. Mais ce n'est pas ça vraiment mais avant tout, mes condoléances à la famille éprouvée en France, comme Guarani de Lobi, tous les là, mais, et là on a eu les benzali, que ça la parallélisme, les Africains, les Européens surtout. Biso tous les pays colonisés par les Européens, tout ça va indépendance na biso. Mi boulou et bimara mboka na biso. Mingi uta à côté à papa ya kuna ba ba coloniser biso. Alors lelo attentat sur les salami en France biso pe to yu ki malamu te to ko séparé parce que salami et pas na bango. Mais bango pe ba yo rappeler mawa ndenge esama pas biso. Na ngolo ba boy. Comment justifier je vois des noirs pour ne pas dire les Congolais. Mais ce que tu as comment on va faire pour les Congolais. Pas des Africains. Les Africains. Aujourd'hui na profile na yo ne profil il y a Facebook na yo otie longi na yo na drapeau France que ozoli là na France pour France va saluer eh ba ndeko ba kufi ba la mawa non c'est vrai ndinga na yena bon ça mawa bon za quitté pour ya na yo yo une nouvelle on est en église alors si ko bilongwa na otie pour ba français ba yo kabino ki ba congolais ou bien africain bazo compatir malheur et zubango non ça c'est pas vrai pour la unité makambo ele en Afrique awa bato bakufa en Afrique to mona na français mon côté européen moko na Facebook na auto par exemple awa balinière moko to dinda côté mushikuna alors peut-être plus de 120 disparus mort disparu qui mais tout le monde a un français un européen a la profile na ya drapeau ya Congo que non donc compatir ma wana biso na ba congolais mais pourquoi nous africains nous faisons comme ça précisément les congolais pourquoi c'est pour montrer quoi juste et ça complexe par rapport à moi ou c'est quoi so que ça m'a na Congo t'attendre notre non politique au mutentel abomi batou. Ça même la France, pour la Mawala, aussi drapeau aussi, Papa Lolo n'est pas content. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Loco le Plus. D'ici là, portez-vous bien. Santé les frères à tous. Chap, chap.